Dani Bokombe, Chuna Baby, Chunami. Bolingo pesa nzela naleka na pe mesika na uti moto ekompela tokela mandenge moto na faso na ye. Dani ya mama, Bokombe ya mama, Dani Chunami. Binemi nanga bameli ba champagne balangwe whisky ye bayoki oboyinga Cesarangadi omemelaki nga milongo ya bangambo. Bien Marie Misambu Lombongo et tout bazana Kishasa yebi bango baba CDT kama awa pe partout mama Dani Bokombe baloro mbomba mama wana balata babubu wana bango kokisa bango na sapu na ngabo bango bazaba mama balata na ndenge bazolata ndenge ba mama mais bazosala misala nzambe na ndenge busolo pete parce que musala nzambe azala te mutu moko boye alanda bato pona mbongo mibala poto sala attention pona mibala poto mama sala attention pona nini mama Dani ba mibala poto okasa sana yuna nikola mbeto okasa kinita za mubala bozana ye wana mais non o mona zo simba simba o chéri mazal wana te azo simba ba ba kiso mali suna nzoto ba mibala ko bazo bakisa ba mali na nzoto mwasi o mona otio ba nzoto ba misapi o kanisa so nini acho mali na nzoto bango bakomba mama mobimba siko bazo yeba te nini bisika bazali baza passer libala bazo pesa nzoto na bango dignité te ba passer na nzambe bazo bimna mibala ba surtout mari misambo bimna mibala ba lolo mbongo kuta sa mobile na ye mais obimna mibala ba donc ba mona ngaki amutu mona lingisa na sapologie ya ndenge ya nzambe olala boyeka mona azo loba il faut okumisa ngai ona sena nzoto nzo mona ngote nga binzambo pe vraiment na ko kende na l'église kidikidité pour ba kozwa vision nzamba pesinga pour ba église surtout ya mibali ba komi na poto ba ke kapo ba lwa basi o mona passer pour l'église na ye pour zo moi si on a kenda Turquie na on a kenda Chine pour a Chine ga ye mais bazana parole te ne tonga na zanango yo na minute yo za mutu monene me keba mayele nzamba pesa yo basala na étoile na yo pour za étoile mo ya brillant bino na vie César Ngadi étoile na bino eza étoile ko sala nango te et puis ndé na zana bino na ko former bino pour ko tina terre promise ensemble. Oh Seigneur Jésus bazaba papa na no ko ya mpeva parce que ndé na za bo nzamba zo bina déjà donc tu côté lumière na côté na ngate donc nzamba lo biboye. Chers amis, bonjour, bienvenue sur votre site internet rvcongoinfo.fr avec moi-même Dani Bokombe Chunami, la femme du patron Babisuko Boyi, Salamon Nayo, créé site Nayo. Donc voilà,
Votre site internet est partout dans le monde. Au Batnios, vous êtes toujours connecté. Isali rdcongoinfo.fr. Tant pis pour ma traître. Donc voilà le lot. J'ai le plaisir de recevoir une sœur. Elle s'appelle Agnès Mambaba. Liboma Nanzambi. Babi Liboma na Yezu. Batumususu Baroma bon Liboma Batamokili. Mais notre sœur, elle a choisi une bonne voie. A préféré naïe Akoma. Liboma Nanzambi. Alors c'est un abisso Batomeki Baebi. Azaki Mutamokili. Abandé ku kene ba boîte. Abandé sa mambibili ndeka mokili. Tout temps la kata mokili. Alors sœur de a changé. Akom Koyembe Nanzambi abongwani. Abongwani pourquoi? Vous découvrez ça en abisso. Bonjour, sœur Agnès. Oui, bonjour, maman Dani Bokombe. Bonne. Oui, ça va. Ngolo ensemble, ndenge nazobeli na mino nzambe azolo komuna ye na malobo pisinga parole. Donc na komisi nzambe na ndenge moko te na ke komisa nzambe ndenge mutu so ke na komisa nzambe na ndenge esilité. Nga na komisi nzambe parce que nzambe atindi ngai na komisa ye na tina. Parce que nazalaki mutu ya kokota ba boîte ya kosala makambo susu na kosala na mokili mais nzambe tanga na ye kozwa likama nzambe alobeli ngai abi toza makambo ebele tokosala nga na yo yango tokosala déjà au départ donc likama nini ozwaki pour bandeko na biso partout baotala biso na site ba comprendre dodit chamalonge bapope babi à comprendre vraiment likamango ozwaki yebisa biso au début bato ba comprendre vraiment ezalaki nini likama komi na kota nzambe likamo na nga nazwi liboma ya nzambe nakomi liboma ya nzambe na likamo oyo nazwi mpona nini nazalaki na nga bien nazali na limona mobali tobalanaki mariage te ezalaki mariage te mais tozalaki copain copine mais tie tozwa bana tofandaki ndako moko mais tobalanaki te tokutana na poto ndenge tokutana na poto moto asepeli na nga bon tokomi mpe libala bon ngai selo ngai vraiment nalingaki na profond na motema ndenge nzambe atindaki mais ye azalaki na double sens mpo na nga. Donc hier azaki net ba mibale bazaki ni mwasi na profit abibisa mwasi ba mbongo quoi abengile bana na poto quoi donc so azaki mutu monga yebana kité donc azananga donc azaki pa yebana donc na dimisi na couloir andi na dimisi na couloir amoni ke moi mwasi azali étoile aza boye boye il faut na sala boye donc na ba maison na ye azali na posa nani étoile nanga est-ce que non il faut expliquer ba maison na ye comme azaki aza mutu ba chantier aza mutu ba chantier chantier ngana yebile ke yango chantier mutu azwa na voleur ndenge na ye pour ça musala pour azwa bato ba ba bisala basala mais ye musala na ya chantier ezali pour asali pacte tanga sali pacte tazuki ici alors oui tanga sali pacte na ye ya chantier na ye mais asali chantier donc amoni mutu ana na ko bimisa mutu ka yanga yo mais nzamba lebi o nzambe tanga fungoli album na ye ngai atali malamu na sala batalbi non mwana mwasi ona na besoin na ye yazonga na mukili mais mobali oyo na relaxer ke na nzambe na obebisa musala na nyonso pour appeler mon salaire pour habiller sa bateau pour ça n'a pas ça bateau ma bé si tu as ça moi la moitié ma bé habiter moi la moitié na azam musal nangai même ngana iba peut-être na Moïse vraiment nzamba kelanga donc naza ya nzambe on ni ndeni sera ne so eba que ça na ya simba iba kisi yo siko yo découvrir en comment nana ebisa que parce que ils a rappelé am sou boa moi na mobile za kisi peut-être yo ko foyer ba am sou yo peut complice Maman ngana koza la complicité ye misala na ye misala ya mabe wana ezali ba misu bota makanango ba misu ba pesa ka bango ezali nje bata yindoki na zo ba lo muta komi ndoki na poto ba disu kumba ndoki mais surtout pona ye e mo ba misu bota na yindoki na bango famille ba misu ba pesa ka bango ba misu so mona ka mutu mo boye mutanga na zane étoile na juillet pour abenda ye omoni ndoki ye azo pesa boye ti ye kuna zo benda boye po ebiki yo za na chance yo za na étoile mais yo yiba teke yo za na étoile mais nini ngai yelinga ke nayiba ke nazana etola nzambe pona nini mama mwana ye mwasi aye na poto tanzo na bika mwana ko mazo ya ko mazo mona pasi mama na bango ishasa mwana wana zo mbongo osomela nga ba biloka mino ponga na lingi sape nga mama osape sape ezate parce que nokumiza nzambe ba mona nga ne latel na latel donc ba mona nga amuntu mona lingi sape na sapologie ya ndenge ya nzambe donc na banda ko latela nga depuis naissance nanga donc on a ça sapologie donc on a écouté nganda mon Brazzaville na ndam pe na mboka nanga pona zaki musicien donc li kampamba na mbiza ba ibinga biki ya nyesi azaki na mbiza be nga shida donc ba ibiki ya shida lingi sapologie bo siko mena na sa ndina lata nanga pe bongo siko mombala za ndingi mona ngate omoni ko lata nanga na lata mobali za ndingi mona ngate ye ayi ko lata ye na poto mais anga na banda depuis kini botanga ye
ilata ko yiba kolata na poto kolata pe malonga te siko menata na zo sala chantier ayibi kolata te siko ta na olata na boy basi na ba mona ke mona mo sala ta bien siko mobala pesa yembo siko mena ba ko sala kone na ye siko yina misala ya mabe wana ta mona ke to lo pesa ngambongo donc il faut sala ngama be pona kufa atika na bandumbana mais siko nzabe barbi ba yo lesa nganjikila soki njikila ngoso ni poison quoi ba lesinga mama na pola ndina isika ibina na nina liboso na pola na masoki komanga solo libume vimbana donc azo sala nga bon ma ebite na bana mi balebe mena ye comme na zaipina mwana muso azoki na mwana na 3 ans donc aboko li mwana na ti mwana comme na 18 ans tala moko siko mena asali nga mabe po bana siko bana kana bakotikana na po ngata na zokola yebisa ki nzambe na ko sala grand commerçant ndumba me bana te mina minito ba fimi singa libumu na poliao siko nzambe bana oyo yo ndo ebi caractère bana ngana na yo ngana yo to ebi caractère bana nga siko minito nazo kufa o tiki ngana bana wana siko nzambe lobi nini sana nga miracle ke na yeba ke solo zali pona na zonga na boko la bana nga po bana papa wana comme ya sana alinga sala nga mal tanga zo sala nga mal o sala pena bana siko ya on a tout new dernier siko on découvrir qu'on a par ma prière, ma pasteur, mais c'est qui au bien yo révélation mon aïké papa bana mutasali yo papa maman ta na vima libuna ke na hôpital na zai na intercommunal na zai même na Mondor na women Mondor mama 8 mois bazo sala nga ba o cordon ombilical o cordon ombilical bazo ka elo mo ezate banalize o mo na elo mo ezate cordon ombilical basala ngo si mwasi aboti ba okata ciseau na motolo mais komi ka cordon ombilical mama na fanda wana na bubuki penza ko na kufi ya kotelema omoni na kufi na ngako mena o tizali sa kocharo rouge à lèvres na kubi so omoni ngelo masque batinga masque ya VS donc na kuma kiso talinga donc ko mona ça ne va pas bo siko mena mwana mwasi alibia ngani si okofo na boyete to ke na église kimbangisi tant to ke na église kimbangisi kuna mama mokola ngo ezaki ya ngai nzamba kitela kinga yoko kinga mawo na kota boye babi yo pe na mobile na yo na chantier omoni na kati ya mindele azolinga kaka yo azo kaka yo pe bu chantier c'est le cas yo ozo bengisa bana mobile na yo tuna ki bana basaba nani yo pe musunga di ngo mpe vango babeta bato bo mpe vandeni ebeta ngabo siko menati nzamba yako sala na kati nga nzamba sala na kati na ya minene donc mukola o même kutu balobi ke même kutu mobile na yo to omona yako bima wana mpe mobile azo ko bima po omoni ntabana yo makangi na ndenga prière ayiko bima ko église ko wala yo mwana bato lingo boma yo ndenge ni ndokie yo azo bana église bozana mikanate na kangisa bino babi yo police toki babimisi na libanda miniti pete nzamba yoko sala lisusu tango pasi komi mwa ya minga moni ndenge za hôpital na nzambe na kene hôpital mama wana kako kufa na koto na blue opération na 11h ti 6h du matin na zongi sa pe matin siko mo boye révélation yoko zwangai na la muke na 6h mpeve bandi ngai mpeve donc ko monika na kominga makamza be mpeve yelinga ya makasi même ta famille ngaba za na France ba itenge na bela makasi bongo même ba mission côté le c'est mika za bien c'est mika de ba yeba kite ni na zalaki nango mais comme en vutaki bango comme biso to sala ba mission mibale bango bata mission mine donc monika ya vraiment oyo mutu nanga na linga na zo tabananga soki meme nanga na juillet donc si fana sali mabe nzamba bi non nzamba tongoli mopanga na bi oyo yangai mutu yangai yo sali mabe nzamba yeko telema vraiment la kisinga wako la kisanga la kumo lobilanga il faut pas avoir peur même ils sont nombreux so baza libelé mais na libelé yo ozana ngai yango nzambe kuminga mama nzamba za malamu nzamba lobilanga mutu asala malamu so sala malamu ndenge busolo nzambe yako bimila yako bimila yo okomona ka bibika musi omona ka ba lumière omona même moyisa zo tuna nzambe c'est vous c'est qui menga na moni ke nzambe na tout même nzambe te pour la yebike yimuto za wana zo sala ngai pour bien il faut pas avoir baza ibele mais yo za yo moko te ozana ngai yango mona kumisi ye moko nzamba zo belanga ke kumisa ngai ona sena kate ozo mona ngote ozali ya kufa lobi mais yo toujours le butu omona olala boyeka mona azo loba il faut okumisa ngai ona sena nzoto ozo mona ngote ngabi nzambo pe vraiment ozana batu beaucoup c'est Agnès ozana batu misusu to ngotuna alors ce ko nzamba sai mikamusi na kati na yo yebiki mobali mutasai ki bongo lelo décider ko yo kate mama na kati maluba te nzamba yo na sena kati ozo mona ngote ndenge na moni ke yo lobaka mingi ngai na kopesa muta timidité akele sa non nzamba yeka yepa na ngai kwa ili na amandelo lobanzo depuis naissance aye penza nzamba kiti na kati na mandolo lobanzo na ngaki na yebisa batu o basala mabe ba arrêter na kumisa ye penga na bi nzambe na yebi koteya te na koteya ndenge nini batu na mandolo lobanzo na ndenge koloba mais na ndenge koteya ke nzambe na ngabo na yebi te ya batu ebele na yebi ka yanga moko siko lobi nini ton sanga maloba nga
pour na kumisa yo nzama libika so ça commerce te comment ça ça est au kumisa ngate mbongo zui o se ba cassette monde ntiba yiba kina o yembela ya mokili o yembela ngasiko na binza bo sali malamu siko tanga na monika ka mambo na biloko na oteke tamboli yango na kidi makuna na studio pour na travailler donc na ko ipi ko travailler ngo isa ya bandi le lote donc na ok ne même na ko kina yina ni pour na kumina na za na studio donc studio ezali ni nzama pesinga makasi na zo mambongo pour na futaka na louer studio parce que studio est gratuit ezali faut futa yango mona zo futa yango banzeme zo kende vuma zo kende na ndenge na kareza ki bato bazonga ba nyongo senge mbongo nyongo ba ko futa te me bana mu ya nzambe ata muda zaina nyongo nanga ata muda zaki wa ko ya mama nyisi swa pesa nzambe na yo nzamba za malamu pour mi bala poto et puis mi bala poto sala attention pour mi bala poto mama sala attention pour la nini mama Dani ba mi bala poto kanisa sana yo na likola mbeto o kanisa ni tazar mu bala bozana ye wana mais non o mona zo simba o chéri mazal wana te azo si ba bakisa ba mali suna nzoto ba mibako bazo bakisa ba mali na nzoto mwasi omona otyo ba nzoto ba misapi o kanisa so nini acho mali na nzoto ba mali azo ko tyo biloko maison na yete ba biloko ma maison na ngo wana yaso omona ke kala photo nyo se ba komi bongo bien photo sala mama éviter quoi mama si tout ba mibalo a photo yo mama ozo mona mutanga na zaki sango na Kinshasa so mo bala zaki frère na Kinshasa so ka yawa komi 4 saisons a changé pensa complètement la 4 saisons en France a changé pe na nyonso pour ça la bato mal c'est tout pour ça la basi mal c'est tout moi si azali moi si abujara na moi si azali nzamba ya sala na kati na ye bali ko tufe basi na mabe batika biso tranquille biso to za boto za nzambe c'est tout ngandi na sala tel problème mona ko late ote ko late ezali te parce que na lo makama nzambe ba mona ko late na bana ko late nga depuis kana zali musicien na yemba mwana muke na bana ko yemba na mbinza ba yebinga na yemba même ata vie de faro wana nga mnoka ngi basuke maboko na hotel bozi na kutu même na kenda kuna na kenda ba bungu yo ka ite na imaso so c'est yebisa biso sikoyo c'est Agnès pour l'album na yo ngoni c'est bientôt to zali na studio ba découvrir tout à l'heure to marquer une petite pause ba otala mo site internet donc c'est biso album web manquant et puis na nga tuno question parce que yebi en ce moment batumi ba oyemba to yebi to za ba ser na biso Lombongo Marie Misambu ba to ba se beli ko ba yemba yo vraiment ko za na place ata ko tunza ba peso révélation est-ce que ko za na place na kati wana ba osomba ba nzembo na yo otangi nani akomona otangi ba ser oyo ba yembisaka batu o ba yembaka bien Marie Misambu Lombongo et tout bazana Kinshasa yebi bango baba CDT kama awa pe partout na mama Dani Bokombe baloro mbomba mama wana balata babubu wana bango kokisa bango na sapu na ngabo bango baza ba mama balata na ndenge bazolata ndenge ba mama mais bazosala misala nzambe na ndenge busolo pete parce que musala nzambe azala te mutu moko boye alanda bato pona mbongo bango bakomi ba mama mobimba sikoyo bazoyeba te nini bisika bazali baza passer libala bazo pesa nzoto na bango dignité te ba passer na nzambe bazo bimina mibali ya bato surtout Marie Misambo bimina mibali ya bato loro mbongo kuta sana mobali na ye mais bimina mibali ya bato siko ngai neti muto yo musala nzambo nde na zabwe na ndenge na lati boye bango balata neti nga bango nzoto bazo boma nzoto na ndenge ba buku wana pesa ni buku esipi na mabenti Afrika et puis bubu wana ezali boza yimba ki pe anda kala pona ba bubu wana basala nzambe ndenge kusa ba via bimina mibali ya bato donc basala keba ko kisa na bato wana te ngana za sapologie nzambe na lobi nzambe azotala bilamba boye otala yemba na nzambe azotala ngana voix na ngana koyemba na ngai otala ngana luku na ngate po atindinga ngana nzambe atindinga nzambe atindaki bango te bango nzambe atindaki bango te bango nzala bango nzala butesala ki bango surtout Marie Misambo nzala butesala ki na Belgique tabakangi de baba siko to mbongo ndeke fana si na fili si na mona ki pasi yango ifa ya osala nzema nzambe po ba zo mbongo kulia mengali nazali nzamba tindinga po ba yiba ki asola azali ba yiba ki asola lobaka po ngana ko sima mutu na mutute ngai naza mutu masuna ko sima mutu musuna mutute ndenge Marie Misambo sana na lor mbongo non ngai nazo loba po ba yiba monde nteke nzambe azali nzambe basaka na ete donc yo ça sur l'album no et solo la langue de tout le monde album na l'équipe bango na tout parce que pour na nini bango bazoko kisate na solo nzambe ndenge ezalaka bango bazo yema ka ha ne banyama bawe bate bawe mandenge nini pour na nzambe ndenge lobi makamuso moni soka tainga bible boye puis ali ya hôtel bina yo kumisa nzambe ngai ona zo sala na onde na oyemba boye na ndenge na zabo esa fin de Dieu donc nzambe mutachini ngana yemba pona kumisa ye pona la kisape bandeko bazo souffrir mingi na mabala pona ngai ndenge nazalaki na libala ndenge bandenge balianga bamona kinga meme bien taba esinga na oza ntaba mutu
ngana ozala ntaba mutu te na memete naza ebre nzambe atindaki omunde na fani mingi na ndaka pharaon nzambe tindi Moïse azwanga traverser nga ndinga traverser nga bongisi na kozonga lisusima et puis otanga matanga ba lor mbongo azosala ba mbongo na ye po amoni ke komone lor mbongo ape alwa mbongo ya makasi mais ngai no ngai naza mutu nzambe atindinga ona travailler na ndenge bayo na kusema kama solo mama bokongo yebite ya koyembela nzambe donc nzambe alobi ya mwa pantole pasuka nzambe alobi mwa nzambe na yebi nzambe depuis bomwana moni nzambe yebinga nzambe ezali te ponde na lati boye ngana nanga sapologie depuis kana omunde na zabo eza marete ese marete ekosuma meme ata ba robo lorombo ngataka ngai o eza marete o eza panto eza te po etoboka mais eza liloba ya motema eza motema na ngata na oyemba boye toucher ye na ba passion basi bazana ngona loyembo na zoyemba donc basi ba yibi ba pasi wana ndinge ezali donc utango zotango na matanga ba lorombo ayibi pasi ya basi te ayibi pasi ya basi te ayibi pasi ka yemba zambongo na ye na ayibi te liboso nyine ko yela ye. Ok, d'accord, c'est Agnès, c'est la sortie de l'album. Sortie album nangai, sortie album nangai, ça c'est l'onzambe maman. Wana ko bato misho ba na zo voyager na ok poto. Ko lo bakate ba minde. Bo lo bakate so zo voyager. So zo pe na mbongo lo bakate. Parce que tant zo lo ba yebite nana ngo zo yoka po asalo mabe. Makamuso ba fo lo ba ngoi fo ba na nzambe. Otuni ye, ya noli yo et puis au sein du voyage non ndenge ezali. Mais bon le bagate ke o nga lubumu na ngebi na mokolo boye o nga na zabo non le ba na nzambe sala na ndenge olingi o ndenge na ausa na ndenge olingi et puis na lata na ndenge na lingi mais azo ba parole nanga. Ok, d'accord, merci beaucoup Sœur Agnès. Donc tu as marqué une petite pause Toyoka, tu as dit na Sœur Agnès a yembaki na kata studio album eza na madimbo beli mais oyo ezali titre moko oyo marqué batko Sœur Agnès a combiné liboma na nzambe. Donc Toyo Congo, puis on revient sur notre site internet rdecongoinfo.fr. Merci, à tout de suite. Kemo
Alléluia. Merci Seigneur. Soba mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kina ozo dongeni ozo kendo wapi pesa nambo il fallait le côté il fallait te faire pour te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur voilà le colo oni oh, cadeau na melaki. C'est la TV. C'est là. Omono longolinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ni. C'est la TV rotala ça yo compatriote solo. Je bangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, obi que na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota yaka to kota. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Merci beaucoup très chers amis, tous une émission Nabiso à cœur ouvert avec moi-même, la femme du patron, Dani Bokumbe Tsunami. Donc nous avons rappelé Bandeko et nous Sobauti, Koko Tanasit Nabiso. Donc nous avons recevoir Sœur Agnès Mababa, Libon Nzambe ou Azalina Studio. Il a expliqué qui tout au début de l'émission. Donc Azaki Sœur Moko, Azaki Namokili, Aye Lelo, Koembe Nzambe parce que Mubali, Alinaka Boumaye. Yamwana Nzamba Lobele tina hôpital Nzamba Lobele alors lelo azoyembe Nzambe liboma Nzambe azana studio donc tout continuer c'est sûr que bateau batali na internet batali sur la site émission bayo kinzembo ezana studio yemoka lobi bientôt album ebimame atiki on sur maboka Nzambe. C'est Agnès ce soit combien de titres? Na 7 titres. Na ina sa 3 singles mais na lobi na sa 7 pour nazana nazoya ko sera ne siko mona ki bato bazali boso mona ki azali na chapeau siko alongoli chapeau vraiment blonde. Oui c'est la nièce elle est pas mal donc aza même Nzambe là fouiller Nzambe et puis fouiller moi ma bête pour na zombo na bonga mais na bonga kana et pas Nzambe c'est comme des photos liloba et kota biso pour attaquer biso di sous-souté parce que le sang de Jésus on a sommé là tous les temps il y a on te sokolinga longolinga tous les masques de vieillesse. Donc là, il faut qu'il y ait du bosso. Beauté les mains. Ce que je dis que ma maman vous avez des bandes, des bino avec les mains. Ça là que on a dit ce moment on a une prière pour te la liste mon ta bisi ko kende. Mais nzamba zanzambi. Azanzamba okufute, azanzamba yoko la mutu mawo. OK, d'accord. Bon pour na église ko nzambe nenga osola nayo, nenga ebisaka onde bosola ina nzambe. Alors, le lot semble la wapi comme na tuyeni ponga na ebiki odra liboso na kimbangiste ni expliquer olongwa siko za wapi l'église ni nzamba tindio orienté na église ni maman Dani Bokombe na église kimbangiste na ki pona vima libondo donc ezaki risque na zaina liwa yango ba memaki ngana ndeko lobito kende kuna mama yika na aswala batu bien na kende pe mama yika ngo lisusu vrai misala mabe a pasolinga mutu na ndenge ba bebe ndi ba pemaka. Donc na moni ya kinzama na binanga okeli suna mama yiga wana ko sona mabete ye azaka tika ba pasteur ba osala mabete na France no okeli suna mama na tanda pese musa yo zana le langa ina ko sala kata po no okeli suna mama yiga na kimbangisi kuna mama wana sala mabete nga binzambi si fo lu bilanga no yiba ndeni po yumdo zo dirige nga uza vinanga sineti nanga ezayo siko tanga na kitaki kuna yo kanga mawasiko siko na minito na fandi nanga na ko kende na l'église kidikidité po ba ko zo vision za ba pesinga po ba église surtout ya mibali ba comme na poto ba ke ka po ba lu basi au moins passer pour l'église na pour au moins si on a kenda Turquie na on a kenda Chine pour Chine na ye mais bazana parole te ne tonga na zanango maman Dani na parole mo Nzambe et puis na vision et puis si on a ngapé mingi ko zo vision maman Bokombi
parce que dans la vision ensemble moye sanga na onde to zaboye bande ko nyoso la biso partout dans le monde yep sanga elo nyoko mona et pas na ngala minito yo na minito yo za mutu monene mekeba mayele nzamba pesa yo basala na étoile na yo pour za étoile mo ya brillant bino na vie César Ngadi étoile na bino eza étoile ko sala nango te et puis ndé na zana bino na ko former bino pour ko tina terre promise ensemble parce que ba batmo ko za na liboye boyete mo ba o sa bino mabena ba passer là mon France comme ma bien to comme France mo ya France kala te to comme na France mo ya haine donc bato ba comme l'esprit mo ma beso za nango na ba wa yaki poto kala ba lingi ba ba zui ba yesi ka bazwa te mais na ngambi na ko senga na nzambe oya ko take ngai fa moni mutakala na libanda nzambe atiki na plafond na libanda pour ndona ngeza la chaleur partout donc na benda on a sang de Jésus oya ko take ngai siko ya ko mona ka za libanda na libanda se no tuna yo na komo na yeso usani na ipana ngai so ka tangi ngama tanga ke o ngai loro mbongo bi ngama libisam place ya ko mona ke asolo nzambe asa na kati na ngai pour azo vision na ngai mais ngai na zana na église te mais oya ko yoka biso mawa moni ke nzambe asa na kati na ye mais à cause de la biso sale Ok, d'accord, merci beaucoup. Pour continuer toujours, on a besoin de contacter, alors allez par où pour même sous ceux qui m'ont allé à mon amona, je viens à César Ngadi, il y a mon amour d'Ani Bokombe. Pour mon indé, Nazabo, Nzamba, le Blangami, Ndé, Nazo Bilangai, Nandé Mogel, Sanote, mais I don't Nandé Moke, pour la vision, t'es pour Nzambé. Comment on a bateau basé la beauté? Au moins, il y a la beauté. Nous avons le ma cassi. Parce que bateau basé de l'Unico, c'est pas au Sam Nanzan et Buzoba. Bah, il va quitter une Nzamazali. Mais là, nous avons sur le lobby, nous avons le salabo, nous avons un lobby. Donc, to bangaye, to kumisaye. Comme na commis bomanaye, n'a pas à bomman de quitter. Et puis, n'a pas à bomman mutamagité, n'a pas tout à ça, rose quoi, ma santé, ma formation. Donc, à cause de la batouane, t'es dans un Zambé. Batika ngai foma na moto mulimo sante la tangata nyonso e ganga na nzoto na ngai eza nazo lia biloko wana nzambe atinda na moto mulimo sante ganga donc on a rumena na bisika ndina la ne joana e ozo mona ngo eze me ganga na moto mulimo santu donc so zo bela moto wana mulimo santu ata muta zaki gauche droite ata mabeba ni masala esa jute ba nyoko linga pona ibaki moto mulimo santu te ba nyoko linga pona ibaki nzambe te mais tana bana nzambe atonza maloba nanga attendez ça malobana na moto molimo santo ndenge naza Seigneur Jésus donc naza boye naza nyeso boye bila kité boye bi nyeso oyo ba yebila kité ya ezale oya maabi loba oyo ya ndenge mususu na comme nyeso yo ya nzambe ya liboma na nzambe et puis comme je compose ngamo na composer banze ngamoko ngamo na zo sala nyoso ngamoko ngamo na zali producteur ngamoko mais nzamba libité ba misusu pe baza pasi neti yo ba mibali ba tshali bango na pasi o zalaki nango tika bango ba ya bokumisa ngai longo na bango. Ok, d'accord, sœur Agnès, merci beaucoup. Mot de la fin, conseil ni no pesa na bande ko biso basi pour o bazo bala pe ba okuta na mibali musu na poto wa makamde elio parce que elio le pour témoigner ba musu pe na banda baza ba couple bon pe ko yela bango. Conseil ni ko pesa. On a pesa bango confiance conseil hein. Non pesa bango conseil boy pour na nini conseil na bango ezani. So moni mobali azokende na libanda gele surtout mobali so linge bolingani makasi. Surtout tanga botisi obi osoko so komi na zeni. So mona ko komi na zeni oza pasi moyo simbe su na mbete zate. Oko mona ko tika yo mo ya kenda na 2 jours za libanda kenda ba foyer comme ba français ba tia ba hôtel partout. Akenda ba foyer. So zo benga yo na chantier. Oza na chantier. Mais quand on passe à wa, on bien va pompier. Donc tant mobali akokima yo tika lio moko na mwana wana libomozana etant ko botaye okomi na pasi mobali azokipe ote mama so akipe te donc afungule porte. Zo porte nzambe, zo nzela nzambe. Tant zo nzela nzambe, o nyonso mobali lingaza nango chance wana nzamba ko botola ngo ye na mwana mwasi wana. Tant mwana mwasi nzambe ko pese nyonso ya ye nzambe akela ba chance na ba porte funga mwana mwasi wana mobali wana komi chômeur. Mobali ko batanga na zalaka mais parce que akila faute eza yo mobali omoni ke mwasi ali opamba omoni mwasi nyoza mokili ya yo oningo tongo la Paris mais tango oningo tongo la Paris nzambe pati masumu wana nzoto ye mobali donc basi so omoni mobali abimisi yo zala na yo tranquille kende ba science sociale oyamba na bosolo yo pe sikoyo oluka musala po kumisa nzambe oluka pe musala po sala ke olesa bana wana mobala tikio so donc so peso mbongo c'est bien so peso te ki pe bana wana te kasi bana ba ki parate
bana wana nde nzambe azala na kati na bana wana oyo bozokipe eza bana wana bakosouffrir yo ata oza na pasi bana wana bakokipe o te oyo obwakisi bana wana obwakisi bazali bana nzambe asala na kati na bango bazali bana me miracle oh Seigneur Jésus baza ba papa nani nawe koya mpe va parce que nde naza boye nzambe azolobela nga déjà donc kotia lumière na côté na nga te donc nzambe alobi boye donc nzambe azolokumu na ye basi batina libanda nzambe akosala na kati na bango mpeve ezoyake mpo nde nalobi na profond ke bana oyo bamibali bazokipe te na poto ezala kishasi ezala monde entier bana bamibali bazokipe te bazali bana oyo baza na étoile bamoïse bana chance bana oyo bakozala bato minene mais bana oyo bazokipe oyo bazozala na bango batata wana c'est les enfants qui bamalé eza bana wana donc bana wana ta même papa za na passion mokolo ezangi so za na pasi mwana na kolobaki papa benga docteur mwana na kolobana papa ne kende yo moko mais papa tanga zali na mbongo zali na ye so papa za na mbongo te yo kolobana papa ne kende yo moko ya donc ya ngai bana na fani na bango ata bazangi mais nzambe azosala makasi bazolia ata papa na bango sokipe bango te nzambe azokipe biso nzambe atapesi biso ya ndambo nzambe azolokumu na ye na ndenge azopianga pema na bana donc tokumisa ye aza malamu donc maman na peso merci beaucoup la sœur Agnès c'est la petite prière na soukade tosambela papa César tosambela nzambe aza ya bolingo na na fulaka te na tia chapeau nakomba tata pe ya mwana pe musungoli mosantu nzambe natondi yo na beleli yo nzambe oza elonga ngai mama Agnès nayebi kosambela te nayebaki yo te me yo oyebaki ngai na ntango na okumisa opamba te na okumisa na ntina zwanga sala na ndenge olingi zwa bato baza na bango bajournaliste naza na bango sala na kati na bango pesa bango sagesse ya Salomon pesa bango mayele eya na buto ye na moi eno omonga etake bango te yawe natondi yo na kumisa oza elonga oza malamu oza kimia na biso ozali maya pio na biso ozali vi na biso ozali signature na biso soki yo te nani mosusu zwa biso sala ndenge olingi bomba biso na makila Yesu Kristo moyini satana ezala mopepe uta gauche droite etake biso te yawe toza ya yo bomba biso na makila Yesu Kristo muta oluka biso ke toza na nyongo na ye akezwa na ngoma Golgotha bisika bagomaki Jésus na ikulunsi nzambe na beleli yo na tondi yo ya kumisi yo pesa biso kimia moko na moko epai na ye couvrir ye bomba ye moyini satana azala mosika na bango tinda moto molimo santo couvrir bango na bandako na bango na nyonso na bango na kolia na kolala bisika bakolala nzambe ezwa kimia oza malamu tika te komo nezo kumu bokonzi no kumu na sele ko ya likolo amen amen alléluia Seigneur. Ok, merci beaucoup très chers amis. Nébiki Bolanda émission au na site de congoinfo.fr. Ici l'IPT c'est Agnès Azania Bisso parce que les gars nous tout à l'heure que on a besoin de l'émission Agnès, on a besoin de contacter à passer toujours par r2congoinfo.fr. Merci d'avoir toujours fidèle à site Nabiso. On a fait Simbote dans les célèbres journalistes Bokomadier à Dilondolé. Gros bisous dans Topoli Babaloli bientôt. Masoula va traiter Yubikande Zaka. Na pesi mbote na Danika Songo na kati États-Unis na bosanité ya wudu musheni koda mboka badi koda za monko ba gros bisous à toi Polo Santa na kati Hollande vraiment na pesi bambote mingi donc voilà tout comme na sima na site na biso l'émission na bino mususu à cœur ouvert avec moi-même la femme du patron Dani Bokombe Tsunami Balobi et Bois. À bientôt. Merci. Dani Bokombe Tsunami mama vrai chéri na charisme élégance Tsunami mama Tsunami sexy oleki bango